na ba réseau na ma dèche totika no mona coûte no boete mona no te taki artiste asa artiste ça ba kabola artiste kingani ana be tous biso so ba artiste comédien yango wana ngana yaki pe na ko participer toka bola mawelongo na ba ndeko bazui likama wa elo mona constater wa na matanga ndonda biso ma dèche pe kama ba artiste musuba ye papa balako ba mona na kate mage papa banga mona na ate papa bango ba réseau mona na ate amona na ate faut tambolaka pozala artiste le but que créer monde no mo boyo mo ka yo moko na kweno leader na kwena ote to kuta na ba événement nyonso tout na matanga boyaka ka papa to mona na kato balaka biso nyonso parfois ezane bokabwana bokabwani ke okoto babenga biso to mona na ndete neti biso to mutu moko ke no ta muninga na banda kwa te ke to ke na to ke osaki camarade to seka to tambula te to profiter na ba moment bo biso to mona na ka place to na taki na numéro na te papa nini ko to pesa na ba numéro na mama to sepela to mona na ka biso nyonso papa ba réseau tambolaka ba te belé ba coupe belé ba président ba coupe belé bo tambolaka eza poka bo akiza baninga na sima ke bango balingo zanga na bino ne bolingo kima baninga to mona naka Madeso Pembe liwana ye ceux qui sont dans maboko ya bateau babomi basali mabe po ba bénéficier loko to ba welela ki eloko moko boye wana eza lokuta Madeso Pembe eloko ya kufeli akufi na liwana ye moko etamboli na ye moko eza etamboli na ye moko babisika bandai ko kende bisika bandai ko kutana ba camarade banzela kotaki yango ememi na liwa prophétesse ya Ramboyo alobaki Jena bimela ki alobi babomi ende koboma telisi bande ko nga ba comédien na yebi ke na ba comédien ba PD ba zebele ba lesbienne ba zebele peza na ba fille ebele ba bebisi ba mabala batu ba mibale ebele ba bebisi ba mabala batu ba président pe belé barter na bango kande ba komisa bango basi na bango siko nzamba lobinga na lobisa bango boye tangu ya ngoyo ya kolukelongi na nzambe po lobi soki malai des yeux poison likamo be songolo na ndenge ya etamboli na yo kozong sa retour te pa bato théâtre ya bato nyonso balungwa po bato na kati ya groupe te baki na mo accusation $160 na 45,000 voilà ba réseau ye moko groupe na ye na groupe ni ba na $80 aza minanga donc tozala kina tout le temps to vande na pe sika moko nyonso bande ko ye pa nanga oza nanga aza mninga moko ndenga kei donc nanga ezolekela nga donc tozala kina samedi to kene tournage to tourner na oka mardi mobile nazobenga ngo Madeso Pembe za susute na bili tindingi nyazate ngala Madeso Pembe tozali na relation moko te poto kutana pete to solo la pete to yebani pete peut-être ya zwa temps rotala ngai ngape na zwa temps rotala ye mais na relation bo ndenge ezalaka tozaki na ngote mais lokola aza moko na kati ya ba comédien tozo sala na ye musala moko Mama, if Ipa. Love is crazy, love is funny. na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga
loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salila ba Yesu salila ba Yesu 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 na mingi na tanto na Yesu Papa na mingi na temane Kape na tanto na mosande na Yesu Yoka mosenga na nga Zambaka masale Yoka shije na nga Zambaka Na yena papa singa Osamo zambele yo Na yena kozanga na nga Osamo zambele yo Yesu, Yesu, Salena Yesu, Yesu, Salena Yesu, Yesu, Salena Yesu, Yesu, Unela Yesu, Unela Yesu, Yesu, Unela Yesu, Yesu,
Centre de réveil. Ils ont bougé. Ils ont bougé. Robina Kawapié. On n'a pas mon aïe ingénieur. On est ensemble. D'ailleurs, ce robot de son mari. De son mari. De son mari. Ma mère ensemble, les aouas, puis ceux qui s'amassent pas mon aïe. Lingana. 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 Kele kele Salam 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 Une heure de temps, Kakana Oisika. Vraiment, chaque partie, vous a calculé. Et go les 5 minutes, s'il vous plaît. Nous a ébélé. Vraiment, Zambé a le Congo. Programme Nabiso, premièrement, est la prière. Deuxièmement, après la prière, nous avons les Kambala Moko. Na oiza biographie ndeko tozana e awa photo ye bazanani. Troisième partie togoleka na témoignage
nasenga ki bande kwa témoignage merci pour te bakomisi bakombo okomisa kombo te koyate merci témoignage après témoignage na kaka na témoignage tokozwa parole iya o ezali mwana na ye ya mwasi love oza na parole à koloba après yango nde toko 4e partie tokoleka na dépôt de gerbes de fleurs soki tosilisi yango tokozonga siko tokosala prière pour la famille soki tosilisi prière pour la famille toza na mot de la famille après mot de la famille nde ya suka tokotombola nzoto tokotika ngo na esika o wapi elongo bani tokende kotika yango. Je crois que mutu nyonso ayoki programme yaya nalingi tosala makambo ete nayebi ba responsable minene baza awo Denis Padaga azaki responsable makasi na kosepela ete tosala makambo vraiment très bien tikete nzambe azwa lokumu nakanisi tout le monde ayoki programme toza na prière toza na biographie telema Zamba Pambola telema merci Tobondeli. Éternel notre Dieu, Natomboli sous trône pour tous à bien. Merci Adonai, ô Dieu de gloire Père, pour l'accomplissement et la parole. Seigneur notre Dieu, tu commissions les sous pour que nous allions les mettre des temps et des circonstances. C'est que le kumu, kembo, Masanjeli, ezonga kakipanayo, bandana biso, tambusa biso, kinoto komana suka, tozanga tena peso merci, na biso, elongo na bana nzambe, elobi amen. Merci, Toko Vanda, et c'est Toko Bete la Coloma Bomakas. Toko Bete la Coloma Bomakas. Il y a un peu de la Coloma c'est caca. Ils ont la circonstance, je suis pour les laka. Non, soit les dagas nzambe d'ayebi. Il y a un seigneur, nakati tokotanga mbala poko pour tous à la ngongate, nakata ecclésiaste. na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azaki communauté azaki communauté azaki artiste comédien de notre manière lokola azaki artiste comédien les artistes comédiens bazana lolenge na bango baoloraka dernier hommage ya ndeko na bango yango wana tosengi na biso nyonso esika nyonso artiste comédien azali atelema baomi bato nyonso baza molongo oyo nyonso ayebi aza artiste comédien meme afani asalaki na bakiti atelema oto honore ndeko na biso Madeso Pembe oyo nyonso aza artiste comédien atelema
Voilà, nous allons filmer épelé à Sali. Tozo beta maboko makasi pour la baève. Bravo l'artiste! Bravo l'artiste! Bravo! Bravo l'artiste! Bravo Modeste Pembe! Bravo les Congolais fiers de vous! Bravo! Bravo l'artiste! Bravo Modeste Pembe! Bravo pour tout! Bravo pour l'art! Bravo pour l'art! Merci beaucoup! Merci. Groupe maire chef Maïbou, Bassima la mamie comme nous communauté. Groupe maire chef Maïbou. Zamagaba Sambolwe, Salilanga Yesu, Salilanga Yesu. Alléluia. Yesu azana kwa mwe. Kumbaba na Yesu. Kumbaba. Chirubu. Yesu na mingina tatola. Yesu. Pourquoi était venu sur la terre? Aujourd'hui, la mort nous a arraché une personne si importante dans nos cieux. C'est cher dans nos cœurs. Et qui m'appelait Infinico. Et qui m'aimait beaucoup, ma maman. Je t'appelais ma maman adorée. Je t'appelais ma maman d'amour. Tu m'aimais beaucoup, ma maman. Et aujourd'hui, tu nous as laissé, maman. Les artistes, Vanessa Pembe n'est plus avec nous. Si au moins tu créerais un arbre, j'habiterai sous cet arbre pour rester à tes côtés, ma maman. Tu seras jamais dans nos cœurs, ma maman. Nous ne t'oublierons jamais. Salilanga Yesu, Yesu. Salilanga Yesu, Yesu. Salilanga Yesu, Yesu. Salilanga Yesu, Yesu. Mundelanga Yesu, Yesu. Mundelanga Yesu, Yesu. Mundelanga Yesu, Yesu. Mundelanga Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu. Merci Jésus. Dans le Bible, bisenga senga senga. Dans le Bible, ya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni niye, bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye, bato bakolata pe na sima na ngai. Vous avez eu l'occasion quand même, il y a mona ye boye, atana pièce na ye, vous avez joué? Oui, oui. Parce que nous avons la TV. Parce que vous avez la TV. Même si nous avons la TV, mais nous avons une répétition, nous avons mais nous avons une chance de la banque. Il y a une TV qui est théâtre, il y a bandit total. Oui. Ok. Tout le monde est comédien, au jour le jour. Tokundi papa kwedi to ki mamoko mama nzita ko manzita te koyoka madesu Pembe après te koyoka lisusu o Murumba akufi. Quand même vous avez eu l'occasion ya ko tala ta papa Murumba la télévision. Oui. Banze monyo sabi. Nanga bana ko bina. Kimate. Oui. Wana babilo banze mo bersa avance ba bomo la biso nyonso tout.
Bon, si on a minute yo ozali ya comédienne ya wa yebani. Tozomona Maman Nzita ko banda kufi. Tozomona prince na bino vraiment te na likambo yango. Tozomona Maman Nzita na matanga na ye bozomona te na barene bozomona attend la mission bolo belata likambo ya comme Maman Nzita bino ba maman. Qu'est-ce qui se passe? Bon, au moins na organisation na nini na tonga organisation surtout na ba ensemble est-ce que bat bazalaka bakabola déjà ba o balobela pona matanga ba o basala boneti ngana za pona bato balobela matanga teke to pa ja sa to le kala ba émission to sa ngana za na nani wana te mais matanga biso to bi ke Maman Nzita kufaki magenga pena na kei kuna te na kendaki après 2 jours ya liwa na ye na yoke na monga fula na kuta na embouteillage moko na comité embouteillage moko na komaki te donc ayo obligé njeto mwa njele fungwa mwa ndambo zaki bijo baluka poku na remorque moko ekangama kuna soki ekoya kisonde njele kangamaki tudaki obligé ozonga bon disco na mona na moni no balobe biso na programme Maman Nzita te papa aussi j'ai papa masumu na papa lombe ba osada ba réunion nyonso kuna bango moko après tozela ka moment o bango mona ke c'est bon ba ye ba pesi biso information que to komi libre siko c'est bon après allez biso moto bana to sala kotala ndenge yo jouaka tonalité oza baligné moko na Maman Nzita. Vous avez eu l'occasion quand même ya ko jouer personnellement na Maman Nzita to peut-être ya ko talaka lobi anga pena banda ko zwa lokolo na ye bo jouer sika moko nanu te pota onga na bimi déjà na bimi na moda njonje Maman Nzita balela malade aya suna makasi ya jouer ta malade ko meda ko lia ya fana déjà na ndako maintenant on doit ko tala ye lelo façon no jouaka to mona ki Maman Nzita pe na 4 ay bate donc d'ailleurs Maman Nzita kufia na komuna ba biloko mozo ebele ngabi il faut ko garati oui Maman na lana balinya Maman Nzita mangala wana etenga maana kaka mona ajouer buzo balade oui parce que il a joué un rôle presque nyonso na tala na Viva Riva lisusu ay pata makasi na Viva Riva ay pata na tala lisusu Viva moko zaki mwasi ya papa langa mbata siala autaki mboka baki danseuse voilà tu peux imaginer là donc maman a habillé danseuse oh non maman c'est danseuse faut mona danse ataka Maman Nzita ba olimo na epe makaka na kimia alekaki amaraki époque na ye alekaki na université mais ça chose op c'est pas bande qu'on a bien nyonso ba comédienne surtout ngato beta c'était pas bino ba comédienne pour bino bozande ba mama la bino bobota biso de qu'on a bino mama a tiki biso mais il fallait bino ba mabotele ma quand même bolobela siriango ba fan bazobenga ngai mingi mira tozomona mangasi bakunda ndenga nini et puis sur le plan médiatique vraiment bon c'est là ka faut que ba président Masumu ba président Lombe ba oxygène bango ba pesa bino moto de bo ndo lobato ba papa makala ou be comment est-ce que bino moko na ba émission bozo lobela ngote qu'est-ce qui se passe est-ce que boss la ka bango bambi awala limizana question ya nomo ndino répondre ngote OK message moko pona bande ko na bino nyonso bazo landa yo ba fan par rapport ya ba obsèque ya Maman Nzita et puis mot de la fin na wezani surtout pona ba obsèque o ya ndeko na biso Madeso Pembe. Ouais, et là on a constaté la matanga de on a biso Madeso Pembe quand même Baptiste Musubaye papa balbako ba mona na kate mage papa banga mona na ate papa bango ba réseau mona na ate amona na ate faut tambolaka kozala artiste le but que créer monde no mo boyo moka yo moko na kweno leader na kwena ote to kuta na ba événement nyonso tout na matanga boyaka ka papa to mona na kato balaka biso nyonso parfois ezane bokabwa na botia bokabwa nike o koto babenga biso to mona na ndete
neti biso to mutu moko ke na ta muninga na banda kwa te ke to ke na to ke osa ki camarade to se ka to tambola te to profiter na ba moment bo biso to mona na ka place to na ta ke na numéro na te papa nini ko to pesa na ba numéro na moment to sepela to mona na ka biso nyonso papa ba réseau tambolaka ba te belé ba groupe belé ba président ba groupe belé bo tambolaka ela poka bo akiza baninga na sima ke bango balingo zanga na bino ne bolingo kima baninga to mona naka les conséquences nango pe a ba tango izo mona te matanga baninga yang baninga musu ba yete oui ba te bekasi te leti boy ba ebele ba osaki amona na ekutu te ye boy na okendeni ayandeni mais ba biso to kipa biso ka ba so to permettre to kipa na biso te. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, merci Bamia. Ah, comme d'habitude, aux allées à l'hôpital cinquantenaire, je pense que vous avez un batenu nyonso, batou à noir, tous allez bongo, nkolo ote ko kunda la comédienne ma déçu ya pembe oyo asala ki ante comédienne ya tout ba réseau malgré katika ki tout ya ba réseau asa groupe na moko mais lelo na moni na droite nanga na na papa Nzambala na Ramsès honorable. Bonjour. Bonjour Ndeko. Biso ba chroniqueur te présenter ba condoléances pour bien de beaucoup félix. Merci. Tout le monde na matanga oyo. Présence vraiment pas de comédien ba monanité. Tout le monde la d'habitude pour ça ba réunion par rapport à matanga. Mais la matanga tout le monde pour ça ba réunion té et là on y est l'équipe ça ma bon. Bon, na koza vraiment mo pousser ce que zali bongo po boné na ANTPC toza lisanga to yamba batu nyos mais bango mo déjà parti à groupe na bango ko bana ba réseau bazaka musika na ANTPC donc nzokande okoza na association mususu soko boza associé na ANTPC donc makambo so ke mali boso yango moni makambo yo moni Baptiste vraiment bazavement ebele vraiment te na sens vraiment po yimo ba réseau pa na biso azalaki te azalaki musika ba association musu na biso yango moni Baptiste musu bazate pe mo ba réunion ndenge sa mare oya ba réunion Baptiste et ça mi pété mais la moni yoye aux approche ba réseau ou bien aux approche yé ma deux so pembe otonde bon ngaso na ye na kota NTPC ndenge ndego Ramsès président Masumo CG Osinje na bande musu bakendaki ko rendre visite kuna na Kankokolo ne ba pesa biso communiquer na kata NTPC que tozala donc na ye na compte NTPC nde to message ko sangana bat dans le vange memenga yango lo kona binde ko kufa zali artiste comédienne yango memenga a Ramsès honorable yo baksanini par rapport à makambo na tunie. Bon, je crois que mon frère Zambala tout dit hein, par rapport à question au tuni ndenge ni batu baye belete. Omoni association et d'accord association mutualité pe d'accord mutualité ermo boto bunga na biso et moi to ka saba mutualité na biso pe d'association to ka d'association te donc ANTPC ezali mutualité ezali association moko munene ezali mama ba association ebo ya gâté beaucoup ça na mutualité na bino quelque part mais boye ko s'adhérer na ANTPC ba boya te bo ça la ba réunion na bino pas mais bo ça na kata ANTPC mais quand vous fouillez ANTPC bokei na ba structure mususu nete ça na ONG SBL d'ailleurs c'est bien mais ONG bokei kuna ONG oui to kende to soutenir parce que ba do salisa ba veuf na ba orphelin na biso ozomona mais et quoi péché te ke boya na ANTPC iska ba comédie bazo kutana c'est ça le mal ce que moni ba matanga mususu ba to ya kebele parce que toza entre biso na biso ata to mona na raté mais to solo la na ba WhatsApp na groupe ozomona mukoli ndeko to solo la to pesa na kama mbote ndenge ni azui likambo zo na kende te fona kende omone zalaka mais ba ndeko na biso ba kima musika na biso question mi balé otuni to yawa ndenge ni ngande na yawa ka ndenge ya lobi na ino d'abord parce que nazali membre ya bureau na ANTPC donc il faut nazala wana parce que secrétariat général na biso et sengi na biso to participer to ya kolela moninga na biso comédienne donc c'est une comédienne comme nous alors sengi les gars to ya kolela ye ya mi balé azali maman na biso mi balé to za bwa maman na biso poza moi sa soda biso toza bana ba soda donc toye kotala pe lokola maman na biso mwana ba soda maman na biso anai kosala théâtre akufi toye kotala troisième toye kotala lokola ndeko na biso
po azalaki mpe mwana soda biso mpe toza bana basoda voilà eloko epousse biso mpenza topusana to ya awa c'est-à-dire ke azalaki mwana soda ndeko na biso azali mwasi ya soda aza mama na biso et puis azali comédien lokola biso moninga na biso ya lisano yango esengi eto ya kotala ye. Ok, mais eza constat moko oyo nasali matanga ya mama Nzita tozomona boolobela yango vraiment te na média bato mosusu baotuna biso qu'est-ce qui se passe mama ti bakunda ye déjà eloko nde osalaki matanga mama Nzita elobama te. Bon, malgré Nazali porte-parole, il y a président Massoum et puis représentant, mais après c'est une autorisation pour nous à part il y a ANTPC. Mais et le Robiso Toibi Makase Ezali qui est coordination, il y a Matanga, il y a Maman Nzita, et papa Ntsakala, il y a Johnny. Nous avons autorisé que tout le monde oyo bango ba préparer. Mon kolo akobenga alobi ke siko etoko ko bana koloba makambo etali matanga Maman Nzita to bandi koloba. Donc photos autorisation. Sur autorisation ezate mo etolo bezate. Mais Maman Nzita kunda mina noté azali nano na ndako malili. Tozo c'est la kaka mibeko. Mama yo baksanini. Bon, ya lawa. Baksanini mama. Ya mingi ona okoloba eza déjà ba président si balobi. O ngana oki koloba ka ke toye ko partager mawa. Et tant que moninga na biso comédienne, artiste, et moko ya bana basoda ndenge président Ramsès sorti koloba pe moi si ya soda. Donc tu es juste pour to kabola mawana na bango. Et pour ça c'est comédienne quand même bino ba maman. Bo ça peut ka autorisation pour beta lisolo ya maman Nzita. Bino ba maman. Bo ça peut ka autorisation pour lo bata témoignage na ye. Non ba témoignage je peux ça malango ce qui temps et permettre. Na moment ko sala ke to répondre na ngoto ko sala kasi kwa siko go moment ngo ya ngoti pona témoignage maman bon pona nga na ebikadaki maman moko azalaki bien na sens que na travailler na yete na approche pays était mais selon batu ndenge babande ko lobela ye azalaki maman mo azalaki bien na musika ka ndenga na ndeko monela ye bon na yebite miteme bombaka makambu mais na musika ndenga na ndeko monela ye na monaki azalaki na bien na mona mo intéressant pena blaga pa c'est intéressant par rapport à l'Ikamalubi qui a dans la musique. Quand même, biso nyonso toza ko occasion comme on a dans la télévision hein, dans théâtre naie, ninga da ko jouer loko nini yoza ko mona kati ya Maman Nzita. Oh le lozo mona black ah maman yo façon da ko tourner, ko yoza particularité naie. Donc on ngala oki ko lobake na ba scène na bana ko sentir très posé. Azala qui vraiment posé na ba scène. Oh ngana ndeko apprécier pa nae. Na ndeko mono ne ba tumso la ko pese aza agiter ba façon mo non et pas pena da ki bien. De loin wana peka ndena lobaye ki na ndeko mona ndeko zala ka posé. Donc ya malamu ngana mona pa na ndeko zala na gentil na musika na ndeko mona na ba scène na ndeko travailler bien. Donc yango la mais oyo mususu ndenge président lobi vraiment moyen to lobana ne sate pour todo c'est la permission. Merci beaucoup. OK. Na biko baksa que mutu moko tia ko wangana que Maman Nzita azali icône. C'est vraiment une icône avec une 90 d'années au maman akufi nango akufi toujours awangana jamais mon kolomoko keno azali cinéaste aza comédienne atikala wangana ngote et puis to ka maman na biso te kaswana to ka te ka bunda to afinga mutu quelque part maman to yokate. Donc c'est-à-dire que je crois bien d'ici là si tout va bien partir mercredi ou jeudi président Tsakala Johnny ou azo coordonner matanga Maman Nzita a repé son autorisation na ba comédien siko to bana kolbe Maman Nzita parce que aza n'importe qui te Maman Nzita aza icône aza monument pour na biso ba comédien asali makambo ebele hein surtout quand ici ngonga na tala groupe nzo ina tango wana tango biso to kibana mike hein tala makambo wana voilà groupe nzo yi donc ezalaki ata groupe salon yaki na RTNC c'est pas pour rebandima groupe nzo avec groupe nzo yi ezalaki groupe oyo ezalaki mwana muke ata nani soko fandi bo yaki na kanda ozongi na nzela et puis ba yaki nzela moko bango mi balena mama bipendu mukolo moko ah voilà net likambo wana ya mama bipendu kwa mukolo moko apprendre nga lelo baki mukolo moko voilà tala mama bipendu sikoyo mutu atika na ba souvenir donc pona koloba mingi pona Maman Nzita nga na moni koluka mama bipendu peut-être elle peut beaucoup parler sur Maman Nzita que biso nde toloba pona question tunaki Ramsès pona makamata ba réunion ndenge papa Ntsaka lobaki ba baina na ba association
abengisaki bassociation nyonso oyo etangi ya baartiste comédien bazali na réunion mardi bazali mpe na réunion jeudi peut-être semaine prochaine nde bakobengisa biso baartiste comédien nyonso mpo tosala réunion ndenge vraiment ezalaka oyo vanga nayebi yango awa eza teke mama Nzita bato batiki yango me mama Nzita mpo na ngai na bango so wana mama Nzita donc mama wana baza mama na biso mouvement vake daso tokutani na ye dozomona na ba concert bango kopesa donc na ezaldo elo sanga pasi po na ndenge azalaki na malade na ndenge akufi na komate mais l'essentiel que tant basengaka moi contribution en tout cas ya ngana tindaka po na malade mais en tout cas za maman moko bien ezate ko pone baloba mutu soka akufi ko mutu malamu ngai na yeba maman Nzita po to bango so na ye azalaki vraiment très bien très gentil. Merci. La série continue. Okiti hein, OK? Oui, la série continue na interview na biso en tout cas et ça la capacité pour faire na muto bozalaki na ye bodo melane bolia na ye mais du coup boye a beli vraiment tamulaité a tiki biso ça le passi l'artiste comédienne Madé Swapembe na awa na droite na ngala zali bongo na mayebo a ces comédienne o binu boyebi monde entier mayebo toutes mes condoléances. Merci beaucoup. Ça fait vraiment douleur makasi comment on a ndeko bozalaki na ensemble tunto yeba ba moment nini oyo zalaki nango ofandaki nango na mayebo na pendant na Madé Swapembe. Madé Swapembe aza minanga donc tozalaki na tout temps tovande na pe sika moko nyonso bandeko yepa nanga oza nanga aza mninga moko ndenga kei donc nanga ezolekela nga donc tozalaki na samedi tokene tournage tourner naoka mardi mobali nazobenga nga Madé Swapembe aza susu te nabili te ndenge ni aza te nalandi bango kuna esika bazali na kankokolo na hôpital na bazwi bakotisi déjà donc nayeba te ndenge nini nakoloba parce que non ezalaki ere nyonso azolobanga kaka mayebo mwana no ye wana mwana no ye wana azoyepesa conseil mayebo mwana no ye donc ere nyonso donc yango ozomona meme bebe love azoboya bato nyonso mwana Madé Swapembe love monde entier bazonga bayeba Madé Swapembe abilité nini te mais ba dernier moment où zalaki naye ou bien c'était le mercredi si je me trompe pas samedi est-ce que présenté ba signe moko le bon moko zay ko loba o lelo ko motala loba na nga boye yango peut-être aotika maloba suka non et l'autre côté tout ça qui bien tout ambiance tout samedi donc bon et ça la vraiment pas si beau comprendre tu es obligé tout petit comme déco et ça vraiment hasard un peu très émotionné vraiment très émotionné soit là moi tout continuer comme ça na interview égalité vraiment bandeko nyonso o bazolanda biso Madé Swapembe ne plus donc les lundi to kindo kundaye oyo asana mayeba simbi azali bongo mwana na ye biologique ya botaki moi plateau lobisa pe mwana ezalité pour mwana azali sous émotion moi plateau lobisa ye ezate en tout cas merci beaucoup toujours continuer kaka awa na matanga en tout cas nazo remarquer que artiste comédien malgré que na groupe ya ba réseau bazalaki un peu réticent par rapport na baninga la bango bazalaki toujours vraiment fermé kozazala baninga te mais artiste comédien bazoya lokola na droite na ngala zana Dali Palata présenter ma condoléances parce que vous allez artiste comédien tunto yeba est-ce que vous avez des relations proches dans groupe ba réseau ou peut-être na Madé Swapembe atiki biso en tout cas na pesi nanu bandeko bazwi ta na bango ya kolanda biso na pesi mo bambote et puis nazo présenter ba condoléances nanga na famille Mobimba famille biologique ya Mouwei et puis la famille artistique Mobimba parce que oya kufi azalaki comédienne en tout cas na rokyo lo baboye ngala Madé Swapembe tozali na relation moko te po tokutana pete to solo la pete to yebani pete
peut-être ye azwa temps ya kotala ngai nga mpe nazwa temps ya kotala ye mais na relation boye ndenge ezalaka tozalaki nango te mais lokola aza moko na kati ya bacomédien tozosala na ye mosala moko tobandaki kosala na ye parce que aza lisusu te tobandaki kosala na ye mosala moko donc na mosala na biso totambolaka na eloko moko esika nyonso oyebi ke ndeko na yo alali pongi ya libela soki oza dispo il faut rendre ba dernier hommage eza na mboka mopaya eza esika nyonso eza na kati ya esanga okuti ke ndeko no alali pongi ya libela wana il faut okoma ata bozaki na relation na ye te mais lokolo oyebi kaka oyo aza ndeko nanga tozalaki mosala moko donc il faut abandonner nyonso assister yango moni nga naye kohonore mémoire ya ndeko na biso concert na biso Madeso Pembe bato nde na ye toloba bato baza koakize groupe baréseau bazalaka na matanga bato te yango na raison pour laquelle kozala mpe ke raison yango lelo bato mosusu baye te conseil okopesa mpona bacomédien nyonso oyo balingo mona na place ya matanga te to esika mona baninga te surtout en tout cas nga mingi eloko na remarka mingi ezalaka biso nde banzonzing men banzonzing bato oyo basala banzonzing nde tomona na mingi na bamakambo ezaka biso bato osala banzonzing nde ezalaka et puis c'est comme si bakontaka biso bato basala nzonzing po oui pour la matanga eza na bato mosusu mpe baasistaka biso nebela bato mpe eza na bato mosusu baasistaka biso mais lokola basalaka nzonzing te basalaka batéâtre moko local moyen vraiment boconsidere bango eza te mpo mingi biso totalama vraiment libanda mingi banda kala banda sera cd sikoyo yo moto ozosalaka théâtre local ezolekaka ana mboka na biso moyen ozala reconnu libanda eza te sikoyo na bato baotala libanda ata yo ye présence no eleka inaperçu baokonteka baoyo bango bayebi mais sikoyo ok bayaka mpe koassiste biso oui bayaka mpe koassiste biso na matanga mais lokola mingi kati na bango basalaka nzonzing te moyen vraiment bazala remarquable eza te mais oyo nga nayebi ke bayaka mpe koassiste biso monde baita comédien au jour le jour tolamuka tomona badei papa Kwedi akufi après papa Kwedi manzita tokomona Madeso Pembe tokomona Murumba mais yo zali mama tomona dikambo ya mama Nzita ba fan na bino bazo tuna qu'est-ce qui se passe na média bino ba mama bozolo bela yango te au juste c'est quoi en tout cas boyebi pasi otoza nango toti kobungisa Cheko Matondo azaki na morgue pe à son âme akundamaki nanu te tosala ba organisation po tokunda Cheko papa Kwedi mbala moko aye ko surprendre biso donc tokomaki na debi bembe na morgue mbala moko tosai nini lokwa ya Cheko ezaki ya liboso epi ezaki da pembeni ya kobimisa ye tokei tokundi nanu ndeko na biso papa Kwedi pe ka na morgue tozoki pe mwata moke ya kopema Neto atame mala mo makamba papa Kwedi programme papa Kwedi boena boy to assistaki ba o bazwaki o bazaki dispo ko assister pour biso pe nzoto utai mo ko tungisa boyebi kaka ba mikolo eza mo moi mpepe mo ezo leka oui ba mo ipe ko makasi ba chaleur donc moi ba nzoto so déranger papa Kwedi na morgue je pense papa Kwedi na morgue na kundami te Madeso Pembe sangoye oui sango Madeso Pembe ye. Donc, tokundi papa Kwedi, tokundi sous Madeso Pembe, il faut péto pe maman, que maman Nzita na biso aza maman. Trop ko sala makamne likolo te quand même. Hein? Aza maman. Tonora ba maman Chako bomona. Ba maman Mindondo. Paix à son âme. Quand même le col aza maman, trop ko sala programme na ye organisation likolo te. Ezo senga temps. Ezo senga biso photo sangana to za l'esprit moko ezo senga biso pe makoki mais nayebi ke papa Masumu président na biso que je sali à passant azawana organisation des jeunes sala na ba chef na biso ba mikondi na biso ba papa Lombe donc ah oui yango na lobit ba kondi na biso baza déjà wana bakangi maboko te ba vandité ba organisation zo sala ma déjà donc nyonso koleka malamu. Dans le partenariat Tikayo, mot de la fin des années par rapport à message mot coupé, c'est pas ba fan na yo pour na ba obsèque yo. En tout cas message na mingi eza to lela na ba o ba o lela.
To c'est pas bon c'est pas pour na outil 50 na outil ngaliema ko assister de Rosso Bijou la reine akufela mama lekina ye dans ba lever corps et on habite na ya awa na mi monde s'appelle longi to lela na ba ninga comme c'est bon to kende en tout cas to za bon moko tentikali mukie na samoi o to tikali na ngonga ya ko compter et puis ngonga ngozo ki mambangu makasi donc yo muto zo demerer na mabe. En tout cas, zonga la makolo nzambe, changer vie na yo parce que to yebi ngonga te. Ba liwa lele komi mutu alamukai bien, abongi sipenda kuna bongi sibana na ye, avant azolia, avant to biazo tanga, ale liwa yezu ye arraché. To bongi sa chemin na biso po place tozo kende to yebi te mais du moins ozo ta repos place ya bien, pose la lycée quoi. Et là on a ko lo bayangwana. Merci. Habito la na baza kolela. Tout le monde a comédien ni bazoya kolela ensemble na ndeko ya groupe réseau Madeso Apembo atiki biso tant tout le monde ba bade ya bino ba comédien ils ont continué ki batu misusu na bardali pala ta itu ko ba siko ya bikeno bomi pesa kati na Yesu mais tout le monde bino entrevue les comédiens ba comédien ko bendana tant que mona ba mort zolanda na surtout donc benda na ba bosana yo lo bani donc lo bani ezaka mokano nzambe papa eza nzambe mtasali ezala boye o mutalie mtasali bote nzambe sora lobika ngongano ekoki ke mtakutika libanga na mokilo azata ezaki malade abeli nzambe azimolimo na akiko pema c'est tout eza na mona tozana problème te bon ba kufa liboso to lo bani tande to tonda ya Bible eza ebele esto mona kaya na sepeng na darli pala telo mo lobi que non baliwa to kufa tozo ebate to racheter le temps car les jours sont mauvais. Voilà pourquoi na loba ike eloko nyonso loba message to pesa pona baninga likamoso na swana vraiment ozako occasion ya kopusa na pembeni ya groupe ba réseau to ko jouer na bango to peut-être ko approche ya Madeso Apembo atiki biso te na tikala jouer na bango te na tikala ko kinata répétition na bango be groupe na bango ata mokolo moko te mais makamba sala kana sepela na ngona président na bango moi ça président na bango plutôt solarane bien bon azande ko azande ko na biso tous attendre ko na biso la linde ngona biso to vani na biso te simba te biso côté na to saka bomoko en tout cas ninga la libo batunyo ndo meto tonani biso na biso bolingo to zana ngoma makasi ezaka ke no ndongo lobilo sambo ezanga raté ezali moto so aza takulimba moko uzomona yango mona ko sambela tuka tuto sambela ya makasi po nzambe alola payo kabiso mawa. Ok, vous avez eu l'occasion de jouer parce que maman Nzita ou peut-être ko fandana ko solana te maman Nzita beli trop ta ba 6 ans yango 8 ans ba 8 ans na malade na tikali ko jouer na été na tikali ko boye pe kutu boye na mona une fois ba 7 ans yango na limité azo matadia transport na mona c'est maman Nzita na ngake mingi mais ko pona rovanda boto sola to sa te ata mokolo moko te na papa ko idi ani atuka na tikali ko za occasion wana ti message nous pesa pas bato mtsozo la ndo monde entier surtout pour na obsèque ya maman Nzita bato alingaki ye surtout nazo saka bande ko na biso ba bazana poto bazo bazam kila ndenge eza problème o ezoyela biso te bato zo lukango atuka ba soutenir biso balemba biso te ba soutenir biso batala biso pena bayoka biso mawana ngolo nzambe ba yima te bakanga te bakoza kufa biso to sa abete ya nzambe ne mutalingi bongo eza biso te bo soutenir biso atuka boza na biso tout le temps nzamba lola pe abatela bino apambola bino. Merci beaucoup. Je pense que na arrière plan na ngai bozo mona kuna batu batondi ezo na matanga ya Bob Seko le ya fait after comédienne ou akufaki ya groupe ba réseau bien kasaki groupe na ye bando benga na kombo ya Madeso ya Pembe. C'est pourquoi nazali bongo na moko ya ces comédiens ou ya zalaka na groupe ya ba réseau à l'occurrence de Bino Boyebi être moi la moindre toutes mes condoléances. Merci. Mes condoléances et puis na ba famille bande ko nyonso oyo balingaka biso o ba onai ko sepela na Jenny
ndeko Jenny azate akufi atiki biso na souhaité pe mes condoléances na famille na ye na mobali na ye merci pe na ndenge bolandi biso na place yo. OK, en tout cas nous voulons juste savoir parce que kota la yo boyo oza en noir ça signifie que oza vraiment na souci ya ndeko no lati noir ça signifie cœur na yo ezali vraiment ya koyinda pona liwa ndeko na biso yebisa biso bo évoluer kina ndeko wana ndenge nini oya tiki biso Madeso Pembe belaki te Madeso Pembe belaki te tozalaka na mouvement moko na groupe ya ba réseau tant tozalaki nazalaki mwana moko azalaki malamu wana baza baleki o tant baye na groupe ba réseau ba ko kuta biso ne totalisi bango nzela tolakisi bango théâtre tolakisi bango musala azalaki jeune fille moko na kati ya groupe ba réseau soki bazui parmi 10 filles oyo bazo mi respecter oyo baza na discipline na musala to balingi musala na bango ye na kati ya 3 premiers azalaki fille moko azalaki poli azalaki respect abana ko finga mutu te azalaki pe na problème na mutu te bon yaki okoma na moment moko biso tulungu totiki bango batikalaki na groupe ba réseau bon ye pe ba évoluer ki na ndenge na ye et okoma na moment oyo tokomi ba yo ko benga biso balobi akufi bon akufi tolandeli abilité oui ezalaka malade ya 3 jours bazongisi ma ya belité ezalaki kaka bimaki azongi ba palpitation nda banda koyoka mwana azalaki wana bati babenga batu baya kozwanga batu baya kozwanga nde esalaki akufa akati motema baya kozwa ye mais prophétesse ya rambo oyo alobaki Jenny abimilaki ye alobi babomi nde koboma alobi babomi ekoboma Sierra Mboyo mutalobaki alobi babomi ekoboma mais ngana ba révélation oyo nazwaki na nzambe atalisaki ngai ya mingi Madeso Pembe liwa na ye soki eza na maboko ya bato babomi basali mabe mpo babénéficie eloko to bawelelaki eloko moko boye wana eza lokuta Madeso Pembe eloko ye akufeli akufi na liwa na ye moko etamboli na ye moko eza etamboli na ye moko babisika bandai kokende bisika bandai kokutana ba camarade banzela kotaki yango ememi na liwa mais wana nzambe mutu atalisaki yo nzambe mutu atalisaki ngai parce que nzambe akoko se contredire kotala olobi Sierra Mboyo azaki ba révélation yo posu révélation oyo zwi na Sierra Mboyo eza différent bon o nga nazwi Sierra Mboyo babimelaki ye ndeko na biso akufaka bimelaki ye alobaki ni président très bien alobaki babomi ekoboma mais siko bato oyo ya lobaka o so babimele bayebisi bapese message babomi bango koboma batanga bakombo ya bato te babomi bango omoni sikoyo eloko omoni batanga bakombo te neti Madeso Pembe akufaka lobi babomi nga koboma mutabomenga kingani bon ngana ba révélation nazwaki namonaki Madeso Pembe babomi ekoboma te na likamor bawelelaki eloko na mutu eza etamboli na ye omoni makambo mosusu okomona bartere lelo ebele bazokufa cause ezozonga kaka nini bato ya théâtre baprésident na bango baninga na ye basali poison baninga na ye basali mabe mais bazobosana ke tant tozozongisa retour ka mpona na makambo ya théâtre bato ya théâtre nde baosala bato mabe bongo bino na bino bato ya théâtre etamboli na bino botambola ndenge nini ese bolingaka basi mibali ya bato ya mabala te ese bino bana basi mibali ya bato boyebi baza na baalliance bolinga bango te bana mibali mpe bozobebisa bafoye ya bana bato te ya basi oyo baza na bandako ya mabala ozomona bacause ya bambasu na bapoison oyo lelo baartiste ebele bazokota mabele a cause nango eza bitambola ya mutu na mutu ndenge azotambola azoluka façon asalela makambo na ye façon azwela makambo na ye oyebi ke kotala yo oloba obanga te makambo ozoloba moto akufi aza na mobali aza bafamille asa okutanaki na bafamille na ye to oyebisa ba message ozoloba oyo bon ngo eza ngai eza révélation nga babimeli ngai te moto akufi abimeli ngai te nga eza révélation soki nalobi natalisa révélation nzambe atalisaki ngai na vision ya makambo namonaki okomona ma histoire ya molaye ekozala vraiment histoire
pe histoire na makambo nga na lobi nzambe atalisaki nga bomona ke oui mwana mwindu aza na raison. Siko yo oloba obanga hati nandaki ba émission na moko salaki dernièrement la tchoka kufaki oloba ba propos moko suka par rapport à Liwa Tcheko na lobaki nini olobi Tcheko oyebi muto ya bomai Tcheko ilo kwa tango oloba ba propos à bongo obanga hati oza ba preuve ezate tout ça qui est derrière toi obanga hati pourquoi kasi omoni makambo yo temps mususu ekozala nga na lobi omoni na batebele likambo temps mususu nga na lobaki batebele bayebeza bongo mais bazongi ndesiko sima siko biso to na bonzambe biso to tambola na Saint Esprit muto azana bonzambe akobomba likambo na motema te muto azana bonzambe tant na zoloba na bike loko na oloba épreuve lobby ceux qui ba lobby na tel c'est épreuve na ngai kozala boy épreuve na tel na tel 100% te ba tala ka mono azana raison na lobby nga atangaki muto abomaki pauvre Tcheko te nga na lobaki boye pauvre Tcheko ava kufa azalaki na ba rankine na batu ki ngani songolo mais batu wana songolo azalaki na bango na ba rankine tangu ya komi na maladi abandai tokutanaki na ya yebisaki ngai boye maladi wana oyo ye aza oyo ekotisi hôpital azomona ngo ndete uti na nzela ya mutu moko songolo sikoyo docteur alobaki nini président Tcheko apolaki Nice apolaki Michopo azalaki na cancer batu biso batu ya mokili nde toza bote beka président pauvre Tcheko akufaki na poison mais sikoyo oyo pauvre Tcheko ayebisaki nga par rapport ya maladi ezalaki na kati na ye trois maladi wana ye alobaki azomona lokola faillite ezwi ya komiti na maladi na hôpital ndeti façon bane kolobela ndeti uti na nzela ya mutu songolo na tanga komba mutu te verset moko na Bible si na bosani eza kolobake Jésus Christ tant ba ko luke ba kangaye Jésus Christ a passé par Bible qui passe outre na version musuba avec Jésus Christ fouilla obi par révélation aux besoins nzambe mais faut barake avant s'appeler kambu il faut talaka faut lobaka pour biloko soloba oyo eza très profond kasi makambo na zoloba eza makambo oyo batu bayebisinga te oyo nayoki pa batu te eza révélation. Ça veut dire révélation, nous avons soit atali sur révélation c'est la révélation. Parce que nous avons l'obani ce qu'on a comédien. Parce que vous avez comédien, parce que vous avez révélation. Nous avons l'obani pour comédien pour comme on a mort réseau la nation kolanda. Nous avons atali sanga erno sur atali sanga bande konanga. Tangu yango ya kosa répétance. Muto oza comédien, oza mwasi, okoma na mobali. Ça veut dire lesbienne. Nzamba lingi bongote 2022 oyo batu nyonso wa kosa répétance CCRT akutana na filmu Nzambe po Nzambe alobi 2023 alingi bana nyonso oyo ya ye bato nyonso banaye kosala mabe na 2022 oyo babongola mitema po abongisi makambu ya bien na 2023 pa mutu nyonso na mutu oyo amonaka ke pa azwa vie asoma mituka a voyager ozongo na nzela kisi Nzambe alobi na talisa bango boye basa la répétance tala etamboli na yo bongisa bizaleli na yo 2023 akosalela mutu nyonso bolamu oyo ya lukaka lobi po ya zala yango na telisi bandeko na nga ba comédien na yebi ke na ba comédien ba PD bazé belé ba lesbienne bazé belé peza na ba fille belé ba bebisi ba mabala batu ba mibale belé ba bebisi ba mabala batu ba président pe belé ba terre na bango kande ba komisa bango basi na bango siko Nzambe alobinga na lobisa bango boye tangu yango oyo ya kolukelongi na Nzambe po lobi soki malade de yo poison likamo be songolo na ndenge ya etamboli na yo kozongisa retour te pa bato théâtre Nzambe apambola bango Nzambe apambola bandeko nyonso bazwi occasion ya kolanda biso to wana matanga mutu nyonso alandi biso Nzambe apambola yo Nzambe pe apambola to kai ke lobi yo na vraiment tu boka na kité bino nyonso ba ancien na groupe ba réseau bino bobe ndene bo wela ini bon lobby koyoka nezalaki te ezalaki mpona makambuka ya causation mama causation groupe bato nyonso ba réseau balungwa bazalaka pa ba réseau balungwa
bayaki na mbongo na bango causation ya bato nyonso balungwa oyo baza na kati ya groupe te bayaki na mbongo ya causation $160 na 45 000 barezo ye moko groupe na ye na groupe ni baye na $80 ndeni leader akotia $80 leader na leader achaka pa mususu ebebi aya mda polémique na suka président Masumu aye na président na biso na secrétaire baye écoute déjà réunion ça qui ipanzani baye papa pesa mobali madeso pembe mbote baye bisa pe biso to banda ko leka bon ko leka wana tebe matanga ezawa mais tebe ka to yalo bina secrétaire bon loko ba bele biso moto leka ezate yango to yeto pesa obi mes condoléances lobi to kokutana place matanga ezali président pe babimi na bango mbala moko ba réseau abeng ba moko avec nani président Oxygène alors ndenge nini bino boke kuna sabo benga ngai ngali ngaka bote basona kita amanka président Oxygène respect ba réseau non pas jusque là na iso mamba solo ba réseau so président Oxygène za na tuna amanka ke respect ba réseau amanka Oxygène amanka ke respect agangela ke makasi boni Oxygène agangela ke tu ya ba réseau agangela Oxygène président agangele boni bino boyena président Masumu kuna boyebisa ngai te siko babula ba réseau ni akanisi association ayotika mbongo yo a polémique yo ça va premier na réseau na ba réseau na moni yo yo ça o bo se kado do se kochola et c'est excellent makasi na butwana na koluka président Oxygène nde bisinga on a comprendre te tam susu ya comprendre na ba façon na ngasko yo président lobina na ninga mukolo abo de tenga habité président ya comprendre ka habita musu bino boyo kotika mbongo so boyo kotika mbongo botiki pa mbala madesa pembe to botiki na famille madesa pembe problème eza faut botika ka pa na ye mais nzambe apambola président Oxygène na nyonso eleka ki lobby mais atie suka présence aza vraiment papa oyo aza na motema $80 et na $45 il panza ebino en tout cas na boy makamo teto suka pardon to suka pona moni yo ngono ba mamsusu ngono panza kama lobeza ko seko yo eza ko seka ya pasi eza ko seka pasi na moni vraiment bino bato akala bokama yaka na bino bato akala bo chesa $45 président Niemat yazela te président en place atie $80 et là vraiment na lobi te nga penda ya liboso na félicité nano Joël Barizo na félicité Joël Barizo o monyo nyonso moni oyo mwana mwindu mabolin nga pe na groupe Barizo azalaka donateur président lelo naza na groupe c'est grâce toujours à Joël Barizo comment malobi ya kosi ya liboso na pesi nanu félicitations na Joël Barizo na o nyonso asali pe na pesi Ange Kasongo na pesi Ange Kasongo félicitations na pesi Irène na pesi mwana mwindu mabolin na organisation so basali aubergine mayebu en tout cas na CPL mais pour la cotisation na bimilo ngai ntango basali ba nyonso nazalaki te mais koya bon nazalaki mais montant to ebite mebimi ya valeur ebimi ya valeur makasi nyonso monyo eza bandeko na ya zo bona musika pardon bangwana bavandi Ange Pepa Raboy ok oui donc ndepo makameza oyindawa makameza nato so nanu nazo comprendre bino te nazo mona bino c'est comme si teto banda na pesi félicitations na Bobby biso tango bobo kolisa bana bakoma pe mayele lobi mutu muswa ko lobe loko mona TV mais eza mensonge ngai mwana mundu akosi alobi ke bino bochesa $45 Barizo atie $80 na pesi félicitations na Joël Barizo pour na organisation solo ka moto so bima ya solo ate moni Irène moni leader kwede kasi afandi raisonnement c'est la mamoto solo ba la lobeda solo nazo comprendre te mamba causation abi ke mwana mundu alobi ke batu yo sa kalbati sa $45
président na groupe ne batikala ba réseau atie $80 solo. Kulandana te. Mona mundi so sa mambo. Félicitations à président Joël Barezo. Alongo le bembo na kan kokolo aina ngoti ana 50aire. Mama mbongo ana ndeti biso ba Ange Kasongo bem tozaki to banda ko contribuer na masalanga Irene Kwede. To banda ko contribuer mama mbongo président Barezo alongo eli ebembe na kan kokolo. Moi ndo finanga lisu po ani na loba mamzande. A finanga lisu. Moi mundwa. Da alongo Akimi apelisi moto Akimi danger alongo le bembe na kan kokolo aye nango ana 50aire sinon te mais on a mis tout ça kan kokolo tema to mona kune beza quartier militaire ba sodé belé ba artiste belé ba kokoko kati on to ye nango awana 50aire moi mwini bare oh o sa mambo donc siko yo ba la vérité nga vérité na ngezabwe nga mna simbe mbongo kamala Ange Kasongo simbe kayenga simbe mbongo alors makambo so nde to kende nga pe na mona ngozo kanga flou na sens nini po biso to kongoli mbongo biso bansien ya ba réseau o biso to kongoli $500 yango to futi to zui katafal to louena ba kit bon président biso ba réseau na part na était que leader. Bonjour Star. Ouais, bonjour mon frère. Pourquoi se présenter dans Balandia Super Promo, première fois les canards, pourquoi bailler bayo, au salaire dans le groupe, au joueur dans le groupe plutôt. Bon, tout ça va Star, ou artiste et comédien, puis surtout dans le groupe il y a Coco Ping Pong, la révélation de Coco Ping Pong. Ouais, pourquoi se présenter comme Bonani? Bon, je suis Christian Boudiaki, je joue à rapper quand on a combo ya Christian, je suis acteur dans le groupe Coco Ping Pong. Oyebaki maman na biso made so pembe Jenny. Oui, nayebaki est très bien. Nga pona ngai Jenny akomaki déjà ndeko. Donc on est sous que soit été le rôle artiste comédien de tokuta na un. Ya kwa mandeko ya ngai. Ozwa ki tempe à jouer na e. Oui, nazwa ki temps pour jouer na e. Donc ça ma yande ko na biso made so pembe komela to na mato e sala ko no ndeni. Bon, nandimaki te sangwale babengi ngai ke mutu na yo akufi nandimaki yango te donc namonaki yango lokola kaka comédie mpo nasololaki na ye vendredi e baappel en absence na ye abipaki nga ba lundi oyo ezaki akufelaki wana lundi wana na batongo nde abipaki nga mpe un mot d'encouragement mpona papa tikali na mwana pasi komona atiki jeune fille na ye kolela. Pas si vraiment un mot à dire pour la famille etikali. Bon, minya kolobeza te totikaka nyonso na maboko ya Nzambe. Donc Nzambe ya batela bango batikali biso totikali et molimo ya artiste ya biso ndeko nanga Jenny Madeso Pembe poto bandaye kobengana Christian bengaka nga leader Madeso Pembe en tout cas soki na kanisi place wana ezosala nga passe. Ongana ye donc abandaki soki donc chapeau Jenny Nzambe kaka yebi. Merci beaucoup. Bonjour maman Langa. Bonjour les gars journalistes. Bon, Balandia Super Promo bala bayo awa na 50aire tout le monde a tout coupé l'histoire nene Madeso Pembe ya papa na biso ba réseau. Un mot à dire pour na maman a utotika biso Madeso Pembe maman Jenny. Donc ya liboso ezana nous passe pour na biso ba na révélation de Coco Ping Pong. To mesana ki na ye na Madeso Pembe to joua ki na ye donc sango wana tango ekomela kingai et sala kinga donc bien te na zaiko na musala na monika batinde nga vosi na kota boye na monike Madeso Pembe publie Madeso Pembe kufi parce que benga kinga lendi alobi na nga ke Clarisse to ko sala buzoba na fête ya Christian à chapeau lendi na bengi ngai mercredi ba benga nga ke Madeso Pembe kufi donc na monike ngo lokola biloko moko ya nzoto elongwa kinga na kati ya nzoto donc na ndima kiteke Madeso Pembe Jenny akufi na ko benga Christian à chapeau poto za ba Christian mi ba na kati ya groupe ya Pembe na o ya chapeau
naye kobenga Christian Chapeau nabi Christian Chapeau est-ce que OK formation que Madeso Apembe akufi pa binanga on ayebi yango te ngabi te ko ta réseau sociaux mona que Madeso Apembe akufi ebi ça va na vérifier nan tant on m'a vérifié moni que Madeso Apembe akufi habité dans zo kozona musala to ko mana pa na bango to zondima te ne to longwa ki wana to etie pa na bona ka to kuti vraiment to kutaki président ba réseau pa zala ki wana na groupe nae donc il andima ki te na bi te Madeso Apembe akufi atiki biso. Donc c'est là qui sont dans les autres pas si les lots donc on dit maté que Madeso Apembe akufi attaque tout président to bengi président ko ping pong azara te hein azana France a Tilibino toi ko se présenter bozai belé vraiment to se belé moko bazoya to se belé le président ping pong a tindi biso to bengi président ping pong pour président pas eba quitter na bengi président ndio Madeso Apembe akufi abi oh Madeso Apembe akufi pour avant président voyager pour président de sali une semaine en France avant voyager ba jouer ba tourner qui na publicité moko ya miliki abi Madeso Apembe akufi na ndenge na beli na biso biko kwa beli te ba esi soka piquer crise na biso bon comme non kuna bo informer ngai ceux qui vont Madeso Apembe akufi tant on peut OK to bengi pe président to esi président que Madeso Apembe akufi donc président elekeli eti omoni donc tu peux benga na ye ko sura na ye abi donc na lingna baksa eloko moko donc nazo remercier nani président Joël Barezo po ezalaka to ebi ke soki mutu alongwe na groupe ba leader na ba musu emo ba bwa kisaka soki ndeni akoya te mais na féliciter pour na nini les mercredis là nazo ki information wana là na commis sur place et pas ya Madeso Apembe de na ye komona pe président Barezo et to équipe déjà que makambo mingi a assumé ba responsabilité tant que ancien président naïe. Madeso Apembe atika ki groupe ba réseau kala vraiment. Oui. Atika ki on kala. Atika ki on kala pas comment il a la groupe naïe. Ya Madeso Apembe. Madeso Apembe ça c'est qui a quitté groupe ba réseau bien yango ba réseau. Ya wana vraiment assumé ba responsabilité naïe nyonso. Bien on a félicité donc ba président Botikali Bolanda. Donc président exemple ya ba réseau. Donc, félicitations vraiment président Barezo. Oh, parce que Madeso Apembe parce qu'il y a un groupe naï. À ça qui groupe naï mais Barezo a tiki était à l'andi Matisuka. Donc là quand on tolo ba ngona tolo la Madeso Apembe na kimia famille bazu asenga bazu ma kimia na muteme za pasi mais bazu kimia. Nazo ka famille moi et compréhension ezali eza non nini to féliciter famille koyoka bango boy. Bon, ndeti ya famille na bango ezake bazopota na kaka po mwana na bango abelité akufi le mwa brusquement mais batika tolela ba Madeso Apembe na kimia batika kopota na wana donc toze baté base eloko nini eza na kati na bango po bazopota na fuma fallait Madeso Apembe mava mais ti sikoyo toze baté. Merci beaucoup. Bonjour Tanti. Bonjour. Na monyo la mort de 51 au gros se présenter pour la balanda super promo zanani kota mama Madeso Apembe Jenny. Bon, pour nous Jenny, bon, nous appelé Kinaye, toute la famille moko, à Moboa, maman n'a appelé Moboa. Mobile naye, mobile la grande sœur n'a pas besoin de quoi, il y a mobile Jenny. Donc famille et Jenny et l'obélo monte. Au problème qui est bas potana pour nous lui Jenny. Donc balobi l'autre côté. Boa toyokaki star na biso abeli temba mo crise akufi koloba tozoyoka yokango mwa tro na famille ko welela pe matanga à propos ya bambongo eza bongo te. Non, eza bongo te. Ya Jenny no azana muta social. Ayebi kosola na bato. Ayebi donc kanda te. Yesoki kanda aolobela o. Mais la mutema otiango te. O problème yo ke famille esengi mbongo esengi boye. Ka bato théâtre ozo lobani pona bato biloba loba kotambisa ndeko na biso otika biso sango mabe na famille bona bo. Bon, ezala na nka bongo. Mutu ayebi etenda loba biloba loba. Parce que son mutu akufi na vitamine, o akufi na nini batika bilobela. Liwa soke eye ayeba itengonga na ye menzambe asengi oya vitamine wana baza na épreuve qui a vitamine ye moko alobi d'accord na nzimi amelaki yango eza un problème te
aka moto akufa mpo kotiola nini ntango azalaki en vie bwanda oloba te akufi biloba loba ekomi boye eza santé soki ameli yango ameli na nzoto na ye moko ameli na nzoto ya motu te quand même ameli na nzoto ya motu te. Merci beaucoup, maman. Merci. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Pourquoi se présenter dans Balanja Super Promo aux Anani Koto à artiste Made Swapembe? Nazaki attend que leki na ye. Nazaki attend que leki na ye. Liwa na ye sali passe tant que yaya to perdre yaya na famille donc e sali passe. Azaki TikToker, azaki star monene, azaki au sala théâtre donc liwa na ye mutu akufi mutu azaki social azaki bien na batu mutu akufi mais ce ko tali degré ya ba message batu ba finge na ba TikTok batu ba critiquer makasi akufi na vitamine ameli vitamine talande vitamine ebomiye batu msusu balo ba sida donc ba message eza ebele bato ba finga ki ye mingi siko mutu bino bo finga ki lelo akufi bolingi kofinga eza bien te yaya bino bozo finga boye ba ke lelo na lobi bino bokolanda ka un jour eza liwa ngonga na ye kokaki bimaki ebele artiste na biso ameli ba vitamine ye moko na ba TikTok ya baroloba na lini conseil te boye na boye ye moko a réagi quand on a beau moyi mais eza pas prêté mutu tia kufi bolanda keti na dernier hommage mais oui eza pas prêté eza nzoto na ye moko asepela mela vitamine nzoto ya yo moko soki oza na poso ko mela vitamine omeli po mutu apekisi mutu vitamine te eloko zo sala kaka pasi pourquoi mutu na minute aza na morke mais bato ebele na réseaux sociaux bazo finga kaka na compte na ye moko kutu mwana na ye zo sala compte ya mama na ye mais moi na publier matanga ya mama na ye bato kutu belé na compte ya TikTok na ba page bazoleka bazofinga biso pe to sala ba TikTok boye binga bien biso to sala ba TikTok mais ba o bazoleka na TikTok bo tika kofinga ce n'est pas bien ezangonga na ye kokaka ke ezate ke pona muto azomela vitamine nde mino bozolo ba batumsu bazolo ba e police ye nzoto vitamine eleki mai eleki na nzoto yango epikise crise akufi non eza bongote donc bino batu boza pona ko critiquer via batu lelo ye wana asi akufi botika kombo na ye na kimia akende na kimia pardon to bondeli bino famille na ye eza na matata te botika batu kimia o ayoki na famille ya matata ayoki boye donc botika makambo wana molimo na ye epema na kimia bino batu bofingi ye botika ye akende na kimia o ngala lingai na loba kaka yango wana. Merci beaucoup. Mbote na biso nyonso bozolanda biso lelo tozali bongo na matanga ya artiste comédienne Madesu Pembe oyo ya zalaka artiste comédienne ya groupe Barezo malgré katika ki groupe Barezo asala groupe na ye lelo akufaki kubana mukwa le 13 septembre lelo a dans l'hôpital 51 na ville province Kinshasa na RDC to ye biso nyonso awa pona kolela na ndeko na biso bandola na bandeko na biso ya groupe Barezo to la ensemble ndeko na biso akei nazana Renate Foko, bonjour. Bonjour, Papa Mira. En tout cas, tout ça, c'est mon mingi ya ko mona yo na moment oyo Rolanda ba na muninga na biso Barezo oyo azate comédien azate président lokola président lokola yo to mona matanga awa ba te comédien musuba yeti penza presque mais na moni présence na yo est-ce que vous avez une relation moko pembeni makasi na Madesu ou bien na Barezo? Non, na ba réseau na Madesu to tika no mona kutu no boete mona no te taki artiste asa artiste c'est ba kabola artiste kingani anabe toza biso so ba artiste comédien yango wana na yaki pe na ko participer to kabola mawelongo na bandeko bazui likama ndeti ayile l'acception ke mta sombi libulu mais moyen na mona ki te place asignaki na mona ki makambo wana sote mona kota na profondeur ya makambo wana non ouais mais ça na sepeli sunini ke na sepeli sunini ke na ba ka vérité a chitiko ba na sepeli sunini na sepeli elaka liboso na sepeli président na biso tolongoli matanga na kan eye awa na 50 c'est eza grâce ya nani la grâce ya président Joël Barezo asombele libulu papa s'il te plaît asombi libulu alongole bembela kan papa ngai na lobi boy tangu Madesu Pembe artiste adaye azalaki na kan usasi du Joël Barezo alongola na kan aye na 50 mabeza wapi mabeza wapi mundi la kosi
Mais il y a un on a cinquantenaire, c'est pas réseau. Biso muda sali un pas faut féliciter président Joël Barrezo. Félicitations mon leader. Na comprenate. Moi na munda lukani na Joël Barrezo. Na pas comprendre ngote président balo me made so pe na ka na cinquantenaire. Pe moi made so fa ku fa mutali boso comme c'est Joël Barrezo. A combien par exemple merci. Affaire à suivre. Ozana, mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosala kala. Yango ngai pe na yebisaki ba oyo batambola partout, baluka ba délivrance, ba matana ba avion ba kenda partout, ba délivrance simbate boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika. Batu wana pe bayaki pe baleki ba délivrance ba biki bino moko botala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande. Nazali na ba blocage, ba porte tout ça qui fermé. Mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse, makambu tout est fongami, na sombi denda ba pasi na nzoto esili, changement et belé salami na ba aspect nyonso nzamba uzana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette. En tout cas na bela ki tension makasi na yokota na YouTube na kotana Ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko. Les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension suicide bilonyo sanda sanga palpitation suicide. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane kolobate na bane kokende na orthophoniste donc va déclarer que moi na comme handicapé à olobate na étant na yiko l'exemple papa Moïse alekisi moi la délivrance de l'homme na komi loba na yiko témoigner moni na nzambe ya bikamo asali na bomo na ngai nazali na problème mokanda toi réponse na zwa kabariji na raison mo kezata na sens te na komi moi c'est sengo na zwa mokanda na zwa pe musala donc on a témoigné moni na nzambe Ozana wa sai na bomo na nga tukana na nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus bon s'abonner na papa Moïse Prophète TV na YouTube dans la bino na moto. Nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? naye na nzili awa naza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez la vue oui okende besoin oui tika sokoza na Saint-Thérèse bien sûr elle lui comme ça oui. Saint-Thérèse. Oui, ce comme Saint-Thérèse. La mission. Si manyango. Exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balou rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokilité mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicile bonjour.
Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, na Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le mo. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Moto ko lo guate, ko so to ngalo mo bigba. Yango Jibe service et Sakaka na Kisasa. Deye. Oh, Angola. Brazzaville. Tosuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Ah, aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais au moins contenir les salis 6 mois. Papa Julien, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va me décoller avec qui la photo. Place il y a série, il y a côté Milo. Et ça il pas y a José Baïla. Cyber service. Et ça coupé tabango toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Fondation Tabita Dorcas. Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana bato ebele. Rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Mama Mireille, nde Mama Mireille moi quelque chose à Kebaka, ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendicapé, buna nyonso tout kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga, bazana bonne santé. Bazwe loka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, bazwa na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezo sunga bofele bana bitike ba fefe ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke pa ba ofele achaka nzambe musapi na lisu. Fond de Dieu. Na Pesibilombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme bonango eza Marin le numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229